Voilà, chers amis internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Short News avec Eki Bumba, votre humble serviteur toujours dans notre site ESP Media. Quand je parle de l'ESP Media, je vois directement Papa Edo Amani que je salue et sans oublier Maman GH que je salue aussi et shalom bananzambe nyonso partout bozwami lelo na eli susu liboso na bino bananzambe kotalisa nyonso oyo ezali kolobama na à travers basali yanzambe nde tozalaki susu na contact na prophète Jonathan oyo bino nyonso tuboyebi epai wapi azwami na kati ya hôpital kasi ezali ko inscrire te message ko uta na nzambe ekomela ye nde na mokolo ya lelo bananzambe nyonso tubozali kolanda prophète Jonathan azalaki na contact azwaki visitation ya père papa Simo Kimbangu Kiangani oyo apparaîtra qui devant ye pour na kopesa ye message ko uta na nzambe vraiment message wana tokotela bino yango pona koyoka yango vous savez na ndenge eta na ezali nous pouvons pas faire l'émission en direct avec Yemoko nde ezoleka à travers audio to na téléphone nde tozo profiter quand même parce que ezali message moko très important pour na kokomela biso nyonso tu bana nzambe place tozwami po ete toyeba nini esengeli tosala na batango oyo pe na nzela ya ba maladie oyo ezali kotungisa biso vraiment na monde entier place nyonso tu bato bazwami ezala na Asie na Amérique na Océanie na Europe et puis na Afrique awa tozomona ndenge nini maladie eza vraiment kopanzana kasi origine ya maladie wana ezali nini pe banani ba provoquer yango toyoka na nos messages kouta na prophète Jonathan bongo tokutani tout juste après merci. Oui, shalom. Papa Eki, shalom. Banana Nzambe, by Nyoso, oyo bapesaka kundima na bango epai na nkolo Yesu Masihi. Tika ete loboko na Nzambe ezala likolo na bino, na biso banso mpe kolapambola biso. Ya solo bandeko nyonso basi mpe mibali, Papa Eki, na kosenga na bino bolemba ngai te. Ya solo pela moko atako ngai nazali kotraverse tango ya pasi kasi nazali kolemba mingi kati na bino te na mabondeli bino pe bolemba ngai te po à chaque fois que nkolo akoleka na kolobela ngai en tant que sentinelle nakoya liboso na bino pona beta kelelo to nakomisa message na nkolo tala lelo lisusu na sepeli koya liboso na bino pona komisela bino message oyo nkolo abetisete pa lobi na ngai mwana na moto komisa ya solo tokomitungisa mingi koluka koyeba ete message yango ezali nini lelo tozali mokolo na le 22 mars 2019 solo nazwi visitation moko effrayante visitation wana moto oyo aleki na koapparaître ngai na ngonga ya 23h17 à se présenter kombo ya Papa Simo Kimbangu Kiangani voilà kombo aleki na kopesa ngai na kokaki kotala ye mbala mibale te po elongi na ye ezalaki très brillant ezalaki vraiment kobriller makasi na bandeli lisusu nazali kimbangiste te kasi nazali kokomisa message oyo mpo nayebi ete bamisusu bakokanisa ndenge mingi balingi komirmire na se na moi ntango mosusu ye prophète azali kimbangiste boye non nazali kimbangiste te nakondane bandeko na ngai mpe bakimbangiste te mpo bazali balingami mpe nazali kotatola ete solo Papa Simo Kimbangu azali ya nzambe mpe to mosali na nzambe motindami na nzambe ya solo ngai ntango nazalaki kobondela nayoki moto moko asimi ngai na mokongo abeleli ngai na kombo na nga mwana na moto baluka yaka esengeli na solola na yo nalobi osolola na ngai lisusu likambo nini ntango nabaluki natali nakweyaki mpo nakokaki kosupporte grandeur na ye te nakokaki kosupporte éclat oyo ezalaki kobima na nzoto na ye te azwi maloba atali ngai alobi mosakoli mosala oyo ozali kosala nzambe ayebi yo kasi kolemba te po ntango nyonso na pasi ozali kotraverse ezali mpo na lokomo na nzambe kasi na ye lisusu liboso na yo mpo na komisela yo maloba mpo na moni ete bana na nzambe mingi kino lelo bazali komitungisa mpe azwi maloba abandi koloba ayebisi ngai boye nasepeli ete moko na moko aleka na kolanda ngai na mokili toutes les déclarations oyo ngai nazoleka na kokomisa to maloba na kati na message oyo euti epai na ngai te kasi ye mei to ye moko
papa oyo se présenter liboso na ngai na kombo ya Kiangani Kimbangu Simon nde alobi naleka na kokomisa yango ya liboso. Alobi bino banso bayindo et précisément ba congolais bipai nyonso bozwami na mokili mobimba bozali kobanga nini, bozali kobanga nini, bozali komitungisa mapona nini. Ya solo mopepe oyo etelemi lelo na se na moi, mopepe ya infection to ya maladi oyo etelemi lelo ya coronavirus, bozali kolenga yango pona nini. Nzambe azali na bino elongo po ngonga oyo ezali ngonga na Nzambe, abandeli yango mbala misato ezali ngonga na Nzambe. Aye kolongo wana atali ngai lisusu na kiti selongi na se pona azali kokoka kosupporte kla na ete. Alobi na ngai mosakoli yebisa bato nyonso et précisément mindele ba libérer Afrique na bandeli maloba wana. Alobi ete baleka na ko libérer Afrique pe ba libérer peuple africain na tuni epona nini. Alobi ete ba nyoko li peuple africain pendant très très longtemps, ba meurtre ba crime oyo bango ba commettre ya solo na continent africain, nyonso ya mabe ya mbindo oyo bango basali na Afrique bazomona ete kokite mayele na bango ya bonganga ya bondoki nyonso oyo baza ko exécuter likolo na peuple africain pona bango bamonye kokite ebele ya ba crime oyo ba commettre makila oyo bango batangisi na Afrique ba libérer Afrique po ete le pire ekoleka na kokwelela bango. Nzambe azalaki trop patient wana tata oyo nde azoyebisa ngai. Alobi mosakoli Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Cela signifie, malgré ma peine à biso de fato salaka, mais Dieu est amour. Pe nzambe moto Yesu plutôt yenda zalaki ko plaider devant tata butupe moi. Papa, retarde ta colère, retarde ta colère. Mais tango tata tali wana simo kimango azo bisanga lobi trop c'est trop. Ba yini na Afrique mindele ba libérer Afrique. Pe a insister tango nazali koloba ete ba libérer ba tika peuple africain kimia. Pour ma bena bango et komi et mati et komi au zénith kino na plafond et nzamba tala lobi que non c'est trop. Na lobi papa message oyo zo bisanga ina komisa eleki kilo alobi oui eleki kilo kasi yo komisa message oyo bana na ngai bayoka ba africain pe bipai nyonso bango bazomi ata na mikili na mindele bayoka bakomisa nzambe na poso ya muindo o nzambe aleka na kopesa bango po soki nzambe apesaki bango poso na muindo wana nzambe ye moko ayebi pona nini akobi na maloba koloba na ngai te ezali ngonga te ya bamindele lisusu. Tala ndenge bazali kosila na ba virus biloko bango moko baleki na kokela bazo sosola te ke ezali ntango na Nzambe pe papa wa ekoyebisanga lobi ete ko banda lelo ba plan machiavélique na bango nyonso oyo bakoki ko créer na ba laboratoire démoniaque na bango et ko se retourner contre bango po ezali lisusu tente baleka na kosopa makila na Afrique banyokoli peuple wana tango molai mingi banyokoli peuple wana tango molai mingi ayeko baluka azwi loboko na ye ya mobali atie na motema ayebisi ngai mosakoli nalingi natalisa yo ntina na makila nalobi likambo nini lisusu papa ayebisi ngai na bacouleur nyonso oyo oyebi ndenge otanga couleur nini yo monaka ke frappaka mingi to effrayaka mingi nayebisi ete c'est la couleur rouge alobi nanga orépondre malamu alobi ya mibale soki moto akei epai na nganga koluka kisi koluka nyonso bango bakendaka koluka eloko nini nganga sengaka nalobi sacrifice alobi bien alors sacrifice tango nganga azali kosenga objectif ezali nini nalobi ezali makila na moto alobi exactement pe alobi makila yango ezalaka couleur nini nalobi toujours les rouges alobi c'est vrai nalobi nini sikoyo olingi olobela ngai par là atali ngai aseki alobi ete objectif ya bamindele les occidentaux ezali baleka na komona une Afrique sans les Africains. Nalobi mais comment on peut avoir une Afrique sans les Africains? Nalobi oui. Est-ce que ba crime nyonso o bango baza kosala po bayebi malamu ete bamboka na bango déjà baleki na kobebisa yango mais bomengo soi-disant ya bango mindele wana bazo sosola te ete c'est grâce à l'Afrique.
nalobi papa elingi kolimbola nini ayebisi ngai ete bomengo nyonso oyo lelo bamindele bipai nyonso bazali kobeta kotuta tolo ezali makasi na bango te ezali nkita na bango te kasi bomengo wana c'est le prix du sang bomengo wana bazali na yango ezali le prix ya basacrifice ya makila oyo bango basopi na Afrique kasi bango bakanisi ete nzambe miso na ye emonaka te to matoi na ye yokaka te nzambe alobi lisusu ete baleka na kolibere peuple na ye batika peuple na ye à l'aise batika peuple africain peu importe nationalité africain mais précisément les noirs batika bango kimia po baindo banyokwa mingi po kanda na nzambe eza likolo na bango tant oyo nzambe alekaki na kopesa bango to tant oyo nzambe alekaki na koakorde bango babongola motema ntango wana esili kasi kobanda lelo kanda na nzambe telemi likolo na bango mpe papa oyo kimbango aye koyebisa nga lisusu alobi ete président africain nyonso to moyindo nyonso oyo akoleka na kosangana na bamindele na kati na bondoki na bango na kati na misala na bango molili po anyokola bandeko na ye bayindo ye mpe akoparticipe na kanda na nzambe likolo na bamindele alobi kende beta kelelo a insisté kote nazalaki nazolenga po ntango azoloba nzoto na ye ezopela moto nazalaki kolenga alobi kende beta kelelo mpe yebisa bana na nzambe mokili mobimba meme baoyo mpe bazali mindele kasi babangaka nzambe basalelaka ye na bosolo bakangama na nzambe mpo vengeance ezali koya ainsiste alobi kanda ngonga na nzambe aleka na kovenge bainnocent aleka na kovenge bana na ye ngonga wana ekoki esengo na o andimi atali ngai alobi kolongola te mpe kobakisa te kasi nyonso oyo ozali koyoka kende loba yango ndenge ngai nayebisi yo nafukamaki mpo nakokaki kosuporte ekla wana to moto ezalaki kopela na nzoto na ye te aye asimbi ngai na loboko ntango asimbi ngai na loboko atelemisi ngai wana dans la vision na ngonga oyo napesi ya près de minuit na date ya avant-hier ntango nazalaki kobondela po lelo le 22 ntango atelemisi ngai alobi yaka tokende tobandi kotambola na ye ce qui était très intéressant namoni tozotambola na ye affaire sillonner ngai dans toute la province de la RDC mpe à chaque fois ntango tozalaki kokóma na province quelconque nazotala na mabele alobi ta ona na mabele omoni bakomi nini nakitisi elongi na se namoni bakomi bakongo totamboli na kitisi elongi na se namoni bakomi Kinshasa totamboli na donc pratiquement na bandaki komona baprovince na biso nyonso ezosafishe na mabele ayebisi ngai omoni alobi namoni me elingi kolimbola nini alobi elingi kolimbola ete nzambe ayebi mboka wana to baprovince wana ndenge ye apesa ete yango ebiangama kasi ezali te ndenge bato bazali koluka kobongola yango tolongo na esika wana tobandi kotambola toye kokoma esika moko ezali pasi na répété yango lisusu ete ezali pasi motema na moto ezali sanduku ya makambo ebele ya mabe mpo na nini moto akondima aleka na komettre fin ya vie ya un innocent à cause ya biloko ya mokili oyo ekoleka wana motuna ye papa oyo kimbango atuni ngai alors itala niveau motema na moto ekomi en raison de rien aluka asakapare injustement na biloko ezali ya ye te aboma moninga na ye kayen motema mabe nalobi papa mpo na nini oza koloba na ngai bongo aye kotalisa ngai ndenge nalobaki na message oyo ya liboso euti koleka les représentants du mal en Afrique donc les présidents wana oyo azali comme représentant du diable du mal en Afrique alobi tala ye malamu na baluki na tali ye ntango nazotala ye na mosika papa oyebi mingi toza kotambola na se na moi mais toza na charge likolo na biso toyebaka te namoni tata wana papa amemaki
poids moko na mutu na ye pe poids wana ebana kosala ke azokoka kotambola te azotambola lokola mutu moko ngumbi mwa makolo azotitibe mais nalobi eloko amemi na mutu na ye ezali nini mpona azomona te nazomona lokola fi moko monene donc monene lokola citerne oyo balekaka na kostoke mai koapprovisionne mai alobi oui yo bengi yango fi me makila ya bainnocent ezana na kati ya fi wana pe makila wana ezali kaka ya bandeko na ye baindo mais ye moko moyindo andimaki ko se mettre normalement au service ya baimpi to ya baoccidentaux mais kanda na nzambe ezali likolo na ye ezali na bato mingi oyo bakokufa d'une mort subite. Moi je ne viens pas prononcer des oracles négatifs to kolakela bato mabe, non, mais je communique les messages du Seigneur tel que je l'ai entendu, vu et reçu. Eza na bato mingi baza kotambola na ngambo likolo na bango me bazoyeba te. Eza na bato mingi bazali kotambola na se na moyi na makila ya bainnocent e papa oyebisi ngai makila na bainnocent ebandi koganga utakala makila na baafricain ebandi koganga utakala liboso na nzambe vengeance mais tala lelo kanda na nzambe ezokwea. En tout cas tokoassiste na bascénario. Je l'ai toujours dit que 2020, c'est une année où nous allons vivre l'accélération des accomplissements spectaculaires et prophétiques, tantôt de l'Apocalypse. Toko vivre makambo kilikili, mais tika ete nzambe alekana kozwa lokumu. Aye koyebisa ngai mwana na moto kobanga te. Esengeli na yo omona makambo oyo po yo nde okende na kotatola yango liboso na bana na ngai. Abandeli lisusu esengelaki na yo omona po yoka makambo oyo po okende kotatola yango liboso na bana na nzambe. Nalobi papa ezali kilo. Alobi oui, je sais que ezali kilo, mais yebisa bango ete bamitungisama te, mais bazala fier lolenge nzambe akela bango baindo. Pour nzambe tout ce qu'il fait est bon. Wana papa okianganya zo yebisa ngai alobi nyonso o nzamba sala kape akela ezali malamu po ye moko ayebaka pona nini akela basusu bazala mindele basusu bazala baindo, mais yebisa baindo nyonso nzamba akeli yo moindo tina nini ozoluka kokende ko compliquer nzoto na yo naza ko beta kelelo bandeko na ngai basi pe mibali oyo balingi kozwa bikila kotondisa na nzoto soki pe ba modifier tena bango ekoma soki marque nini. Non, même Paul alobaki ta grâce me suffit. Nzamba alobi bo se contenter ndenge na kela bino baindo po ezali pona tina abeti se tatali ngai alobi ete mwana na moto ezali na ngonga kala mingi te oyo mondele akokoma moto mwindo pe moto mwindo akomata likolo na mondele. Nalobi nzamba lekana kozwa lokumu poto nyokwami pe mingi. Alobi oui bo nyokwami mingi kasi nkolo alobi na yako yebisa wana papa kianganya zola baete ngonga na nzambe po ete alekana kopangusa bino mai na miso nelongi pe alekana kolongola bino pasi na mitema o bozalaki nango komona bamama na bino bapoti na bino ndenge baviole bango babomi bango bamasakre bango komona ndenge basali makambo ya mabe na mboka na bino kokreaka babiloko ya mabe koya komeka yango na mboka na bino koya komeka yango na continent na bino ba africain kola lobi vengeance soki pe bango bakozala motu makasi ndenge bamesana kanda na nzambe ekose redoubler lisusu makasi likolo na bango. Tala moto lelo akomi kosepela kolala kozwa moto moninga na ye moto lokola moninga na ye moto donc mobali akomi kozwa ndeko na ye mobali lokola mwasi na ye mwasi akomi kozwa ndeko na ye mwasi lokola mobali na ye. Mokili ezali kokende wapi papa Kimbangu atali ngai alobi mosakoli mokili ezali kokende wapi oyo mindele bakomi ko créer wana ye mutu azoyebisa ngai bakomi ko créer moto artificiel bakomi ko créer soi-disant bapopi soki nayebi tatangaki alobi na ngai bapopi sexuel. Donc moto atiki moto o nzamba akela po se satisfaire na babesoin na ye mais akamati abandi kozwa nyama to abandi kozwa une popi. Mais tala niveau mindele bakomi na abomination moko pe bazali ko imposer yango na ba africain alobi ba africain bo fongola miso ezali ngonga na bino alobi na ngai yebisa bandeko na bayindo bafongola miso mpo nkola alobi ezali ngonga na bango ezali lisusu ngonga te mindele baya kokosa bino to baya koluka koseme terreur na continent na bino na bamboka na bino to baya lisusu koluka koimpose kodicte bino baloi ya solo balekaki na koendormir bino pendant longtemps
na ba culture na bango na makambo na bango lokuta nyonso wana na zuwa ya kobotola bino mabele o ngai nzambe na pesa bino wana kimbango azoloba o nzambe pesa bino kasi nkola moni ete makila eleki mingi kolo tango atali Afrique azomona lisusu Afrique akela kata azomona kaka makila emerger Afrique kimbango alobi mosakoli ya kasiminga na loboko to eko pungwa place to zalaki to kiti tout autour ya bassin moko bassin géographique tant to kiti bisinga boka siko misuko na wita na boka misu liboso intérêt va que menazo mona carte Afrique mais ce qui était attristant carte mobimba Afrique ezalaki émerger donc nyonso wana na makila natali na kokaki kotala deux fois talo bitala nyonso wana ezali œuvre ya mindele koluka ko exterminer la race noire sur la terre baluka ko exterminer les africains po baleka na ko boto la ko zo nkita na bino tala ndenge nkola za ko mona Afrique tondi makila nyonso wana les œuvres des blancs kasi nkola lobi était trop c'est trop alobi bo fongo la miso nyonso désormais o bango bakoluka ko sala contre vous les africains na ko bimisango poissa nyonso o bango bako préméditer mabe pona bino na ko éveiller conscience ta bino nyonso o ya mabe bango bakoluka ko tracer dans la nuit nzamba ko fungola bino mayele bo sosola yango wana papa kimbango azo bisangai pe papa kimbango continue na maloba lobi mosakoli tango molai mindele wana oza komona bakota kina ba étude na bango secrète ba laboratoire démoniaque ba inventer ba machine ba makamukili kili kino baluka na kolongola bino kibomoto mayele na bino ya kibomoto nzamba kela bino na yango balongola yango na bongo baleka na ko effacer mayele na bino bakomisa bino lokola bato moko kaka bazolo ba amen amen oui même à des bêtises na makambo bazo sosolate pour kanisa que c'est un démon qui possède la personne mais or que zali les œuvres ya ba machine démoniaque o ba mindele ba créer nyonso na po baluka na ko éradiquer ko effacer la race noire en Afrique sur la terre mais nkola lobiete botelema bo pele langai bo lembate pe ba nyonso ba vandi même na ba mboko virus za ko contrôler balle la te ba bangate a beti c'est alobiete la peur est du diable alobi mosakolo ki na lobi na yoki alobi ko bosa na te que le diable se nourrit de trois choses entre autres les mensonges la peur et la peur est sali une arme que le diable utilise pe sokyo tiki la peur toko banga katina yo e kolongola ko ndima alors botelema kaka na mabondeli bo toki sa mabondeli bo simba na maboko po etenkola lobi à moi la vengeance contre bamindele donc ba nyonso ba sopi makila en Afrique pe ba nyokola ki bino et la rétribution pour na bino ba africain donc récompense pour na bino africain et comment ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des témoignages qui sortent de leur bouche tika ete nzambe apambola biso ya solo nalobaki na kolemba te kolo nyonso o akoyebisa ngai na kotala temps naza kotraverse te mais na kokomisa message na nzambe ndenge alobi na komisa bino pe bolemba ngai te parce que le Seigneur m'a établi comme sentinelle et en tant que sentinelle esengeli naleka na kobeta kelelo ntango nkola alobi telema beta kelelo ya solo nzambe apambola biso apambola bino pe bolemba ngai na mabondeli na bino te c'est vrai que les temps sont très difficiles na ebiete mosala oto za ko abattre ko accomplir Satan aza ko sepela na ngote aza ko utiliser et les ténèbres le noir et les personnes physiques pour baleka na ko bundi sangai ko bundi sabiso d'une manière ou d'une autre mais na zana confiance ete ba oyo balinga kabiso basali ba oyo ba bonde la kapona ngai basali tika ete nzambe apesa biso kimia. Et aussi longtemps que le Seigneur me demandera de parler de sa part, na kotele mape na kobondele. Kasi kimbango aiko talanga na sukalobi mosakoli. Nkolo akoleka na kokwei se lembo moko likolo na lola. Na lobi lembo nini? Alobi uta lelo o ngana za kosolola na yo. Kino bozo kende sanza okosila, pe sanza oekoya. Boza la vigilant. Kola ko talisa bilembo. Ezala likolo na lola na mapata. Ezala na mokili boko mona bilembo pe bilembo wana ela kisabino ete le lion de la tribu de Juda a telempe wana zo ngolo mazoya na kanda nyoso potango zo rigir même les arbres sont en train de se casser ezala kisomo na kokaki ko mona eloko wana te c'était effrayant ya solo na kokaki ko retarder na message kasi papa wa bendinga imatoi alobi yo komisa message ko retarder yango te esengo na bapetu mitema njambi bakomona nkolo esengo na bao batondisami na njala po ete bakoleka na kotonda esengo na baoyo bazali konyokoma likolo na sango malamu po ete récompense monene za kozela bango
esengo na oyandini po ete nyonso bayebisi ekuta epai na nkolo ekokokisa lipamboli na nzambe likolo na bino bayoki na kombo na nkolo Yesu, amen. Voilà, merci Nabino surtout besoin qui vraiment tant ya koyoka audio wana pe ya koyoka message. Je crois to landi yango vraiment avec attention to yoki nini oyo ba recommandation nini tozui ko uta na nzambe po na tina ya maladie oyo pe ba origine nango ezali nini ba biloko oyo bango moko ba fabrikaki oyo ba créaki kasi lelo to ko benga yango retour à l'expéditeur parce que tout le monde ndenge nini eza ko toucher na yo mokeli nango to yo muto yo osali yango vraiment ezali pasi kasi esengelaki na biso toyoka message oyo po ete toyeba ndenge nini esengeli na biso kotelema attitude nini tokoki kozala nango tozala bomoko toyeba kosambela toyeba kobelela mbula ya makila ya Yesu Masiya po na tina ya mabota na biso pe na tina ya bamboka na biso tobondela vraiment po na tina mboka na biso po na nini po ete kimia ezala likolo na biso bana nzambe tozala panikete tozala tomona yango lokola likolo ya nzambe te peto banga yango koleka masumu te po masumu ekokotisa yo na lifelo kasi yango pe ezali maladie ekoboma yo ekoboma nzoto oyo ezali enveloppe kasi ekoboma molimo te to banga plutôt oyo ekoboma molimo kasi toyeba kobondela po ete yango ezala épargné ndenge bana ya nzambe bana ya Israël bazwaki avertissement pe basalelaki yango kozwa makila ya mpate pe kotia likolo na baleto na bango ya bandaku esalaki ete kufa eya na mabota na bango te. C'est à nous aussi maintenant toyeba ndenge nini ya koimplorer makila ya Yesu Masiya touti koyoka message kitoko kouta na prophète Jonathan et topesi mbote na bandeko na biso ya bakimbangiste asali asosolisi penza bien ete alobi ete azali kimbangiste te kasi message soki eye epai ya moto songolo pakala tokopesa yango ndenge oyo eyeli parce que moto oyo abimelaki ye pona kopesa ye message ezalaki papa Simo Kimbangu Kiangani oyo ezalaki vraiment na ba précision topesi papa Doris na Suisse mbote topesi papa Kiese mbote topesi bandeko na biso makiese mbote oyo asalaka pe na radio Kimbangiste to parler na bango po to se référer moke na message oyo donc topesi bino mbote ba Kimbangiste nyonso tout partout bozali na monde pe bana nzambe nyonso partout bozali na monde oyo abengami chrétien ba mbote na bino pe to telema na mabondeli po ete tobikisama. Merci tokutani très prochainement ezalaki ya bino Ekibumba oyo présentaki émission et toujours na ESP Media. Merci na Ponce Moko azalaki derrière la caméra pe ba enyo surtout ya équipe technique ya ESP Media tokutani très prochainement tolobi ndenge to bana suka émission na biso. Glory be to God. Gloire raison na panae. Bye.